la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Mbote na balande nyonso ya Info 16 émission ya batu ya mayele ebandi ndeko benga bato bali banda bakota po batala émission oyo efungolaka bato mito oyo epesaka bato bwania oyo pe oyo azui asabone na note asabone po awa makambo buzo bezalaka te awa nde tolobaka série mbote lisusu na yebike bosi bokomi prêt boza déjà wana ndenge bomesana kolanda biso na émission na biso oyo euti koleka bomonaki totilaki bino 100 ans ya Mvuluzi Kimbangu. Donc moi oyo mobimba tokobanda kolobela kaka mingi Mvuluzi Kimbangu na yango toyambaka motinda minaye na kombo ya Wasambulwa na ye tobomeka kosolola concernant Mvuluzi Kimbangu. Mbote papa Wasambulwa. Mbote papa nangai. Boni nzoto. Bon, tokanzoto za na faiblesse makasi. Faiblesse ya mokolo ya mercredi ndenge tozalaki na kilongo. Non, ngai mokolo nazaki na mawa. Nazaki ne sengote. Mawa ya nini? Bon, mawa na musala kaka o ba pesa ngai tellement ke batu to soko kamba. Bazo sala ka ba penser na bango parce que nzamba tinda ka batu pona koya kolongola batu na lolenge ba penser laka. Poko tia bango siko na droite parce que ba penser na biso ba noir ezali sous aliénation. On se comprendre. Siko biso batinda ka biso pona koya kolongola batu sous aliénation po azonga siko na droite. Mais lokola ba noir siko to mesana na lolenge yango nde siko mukumba nezozongela biso. Yango siko yo batu mususu bazala ne sengo mais yo legisi journée wana na mawa. Donc ezaka lokola na kati ndaku wana bana 2 ans, 3 ans, 5 ans mais moi na bébé ya mukia botami sika a kotina koma. Bana na bandoko saka na bazo seka ba olia na bon po ba bi na bango teke leki na biso azana koma. Est-ce que vous comprenez? Oui. Siko o ya za mukolo akosepela ndenge baleki bana na bazo sepela te parce que à comprendre que tozana muto maladi nanda. Voilà, wana na masese mais kana ko limbola yango nani oyo azana koma nani oyo azo sepela te nani pe oyo azo sakana na ye na kati ya. Omoni ke lelo batu mingi bazako bakomi ko crier na kombo ya Mvuluzi Kimbangu. Ba mipesi kombo biso bana bilaka. Mais siko so koti na ba acte okomona lolenge na bango eza penza lolenge moko te Mvuluzi Kimbangu alingaki pe lolengo biso toza kolinga. O comprendre? Muntu misusu azo sala mabe na kuku. Azana liberté na zana ngokala. Mais devant biso basali camouflage. Ozo comprendre? Mais sikoyo ko bomba mana biso bya ko bomba makaku. Omoni makaku. Iye censé que longe bomba ma. Soka moni bato wa censé ka côté longe d'après ndenge longe bomba mi. Iye ne so bomba mo ke simaneni so libanda. Ozo comprendre? Voilà, c'est ko bana oyo, c'est ko mwana bando sepela tende nani. Wazo sepela te. Wazo sepela te parce que ngai na yiko sala continuité ya Mvuluzi Kimbangu. Sikoyo Nathalie parce que mardi ngai nazalaki enfermé yangwana le 6 biso to manifesta kité nazalaki enfermé mais na kati ya kozala fermé tellement que na chambre na ngai ezana ba photo Mvuluzi Kimbangu maki pamvita tant Nathalie bango
natali esika na wuti na esika na komi pasi ose na moni pe nazo continuer komona siko na eko kansa siko pasi ya mama ki pamvita ezalaki na limite te kino suka liwa na ye ya mvuluzi kimbangu na limite te kino suka liwa na ye mais mission bayaki nango pona ko libérer ba noir na kati na souffrance toza nango ekokisamaki te mais bomoi na bango ezalaki hypothéqué à 20. Vous comprenez? Donc kanisi pe ke yo poko kende ndeko wana nazo vivre déjà pozo mona santé na ngai ozo mona ndenge nazo konda pona nini ngai kolia en tout cas comme nga mikakatano mais cette fois-ci elle s'est multipliée. Vous comprenez? Et s'est multipliée et kolala do mikolo na souci makasi talaka kilongo to bundi kotonga yango na mikakatano to bandi ya de cela 3e mois bateki lupango tozali wana bateki yango baye kotikilanga papier na mutasombi bayaki lelo na ndako à l'improviste na yebaki te bateki. Vous comprenez? Toza na préavis à 6 mois aussi que maman wana to yebise que maman awa ezelo ko moko te que tozo tia boutique to tozu mesa lokola ya wenze pour ce que le bito kende to kolongola ka to kei oyo biso to tiango n'explique to kuumela jusqu'à ce que ce qui nzamba ko sunga to kosomba awa po ozaka na makanisa koteka ya bino papa na koteka lisusu te. Comment se fait que bat bazana mapango ba continuer ko so mapango bonga mapango na teki concession mobimba na teka lisusu oyo tonga na ndenge no soko tonga taba karoti ya bongisa ndengo lingi okozala décider. Vous comprenez? To bongisi to silisi mama ekoteka lopango. Vous comprenez ngai? Sikoyo na ekotala mvuluzi kimbanga lobaka mosali oyo akoya na bosolo kaka génération na ye mtu eko combattre ye pe génération na ye bakosunga ye te. Vous comprenez? Donc nazo vivre ce que ba réalité oyebi kene ko comprendre pour ça tana bimela kanga alobi na ngai nga nazo botole bato ako prouver nga ke bato nga nazo botole bazaya ye bakosalisa ngai te kino na lemba na tika musala kilongo zo fungama oyebi komba ba ko sala ngai et banda kilongo fungama zo mona te na komi lokola squelette. Vous comprendre? Mais Yesu lokola kolo lupango wana chrétien Yesu akoti na mutu na ye bateki lupango wana poka kangai nazange sika kosangisa kango libota batanzami pour mutulendo yango wana se décidaki après 6 mois na kosala su kilongo te de kilongo ekangami wana zano décision nga mais ya nzambe te po ya nzambe yebisanga bien atindela kangai koko tsako abi yebisa tata wa sambulwa atika batu ya libanda ya poto na o ya Congo balingi yete akosufri makasi sok akende na ngole sike zangi bana batu soki taza ko tumbu e mama moko lisukati na biso na kilongo na kikonso na telemisa kiye ba bimele sukende bisa pa sambula to yebisa kiye balingi yete akosufrir azoyo kate côté musuna na yebite sur les interventions zami pour mpona pema ozomona po papa imaginez banda yo bota motala ba soit nde bato babenga l'église so mona mokambi bakipaka ite na kati nango kolia na ye kolata na ye l'argent de poche etc. so te zagate po biso to yebi to panier pena bachaka na après ko chama bonza wali panier zongi ya pasteur kolia ya pasteur na ndaku na ye bana na ye. J'espère que liboso na émission to bandai ko sana ndoko lo ba tamuso sa na ba doute mais pour le moment au participer déjà ti au moni ndenge zolekela matondo. Voilà papa wa sambulo eza moi pasi eza pasi mais bon to yebi ke nzami pour tulendo koki kotika bana ne libanda te na yebi ke tozoliki ya intervention mosusu et koki koya papa excuse papa na katite nga le 6 avril le 7 avril na banda ekolela ozolela nini mais nazolela somo ya pasi na ngai oh na ekotala papa
l'église a ba réveil oyo ba pasteur wana bazo sombela ngo bandaku batongi pona kilongo pona église ba bien église azue tandi oyo ezaki mutu soka beli kendo hôpital mais ngai oyo na se sacrifier on se comprend nga papa mais mutu nazana batu bazape na mbongo na bango o ako tout a petolo tika na somba misusu pe bakanisa yango mais lokola satana azoko vanda kati na mitema bato esi bango mitema ndenge mvuluski mbanga ibisaka nga mutu azomona po bimisa to sombe sika ya wasambulu ate donc soko sombe za lokolo sombe linza mimpungu mutu ako préférer malama sombe la deuxième bureau de lupango ndako siko nako sombe la deuxième bureau nako sombe la nzambe. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Vous avez Moutou asoye ba monnaie dans Zambété. Ngana koza ndenge na lobaka autrefois na koza locataire te. Et là quand na yebisa kanzami pungu mabeba sala ngai ba pekisa kanga ko sala. Na koyi ko sala te na koyi ko teka te. Pour ce que zalaki ke ba permettre ki ngai ba pesa nga liberté wana na ngaki na se battre na modèle nyonso pona koka kosomba te bayi bayi keso bando kosala olinga kosumuka po na kosala na makambo ezebele kasi yango te bongo sikoyo papa nazo sala te lupango bateki oto bundani 3 mois na par nanga na beti mutu makasi pona to 6 kilongo wana on se comprend et tozo ko bongisango pona ko yamande batu pona bunde tumba na bango babika pe baye banzami pungo tolendo. Mais eza esika tenga ina zwakambo na bio participa ki mais kombe zolandanga kaka on se comprend c'est ça les 6 ngana zalaki na kolela batu bazokembela mvuluzi kimbango mkola bandaki misala mais musalo mvuluzi kimbango bandelaki yangwana akomaki na passe ba prison koluka kokata mutu konyokola mais aussi que na génération na yeba ndimela ki yete biso to ko sala continuité na ngo ya litiwana na génération oyo ngai bandimi penza ngati. On se comprend parce que mondimi azanani moni momondimi momondimi e wutina nandimi. On se comprendre ozala mokambi na ngai soki mutandimi ke nazala mokambi na ye c'est que a pessin confiance que nakotambola selon papa wa sambola selon tata wa sambola physique mais spirituellement selon nzambe oyo tata wa sambola zotea pour physique bandimaka nde biso bato spirituellement on dimi nzambe oyo toza koteya alors tango ndimi donc ikondimane lakisi lokola mobali azwaka mukumba ya mwasi na kati na ndako okoluka esika kolala na ye kolia na ye tout est comme sous charge na yo. Alors ba oyo bandimi papa wa sambula bazali banani ba yeba oyo ba yeko epole papa wa sambulwa po alonga na mission oyo batindeli ye tango papa wa sambula kolonga na mesa ya feti ya esengo tokolia ensemble. On se comprendre sikoyo po papa wa sambula longa omoni mokambi eloko liboso yango zomona lelo na Congo ba misusu pe babenga maka mais ba eko beba pona ba condition de vie ba mode de vie. Pourquoi mokambi akoki ko kanisa teke nazana bayer fona futa mbongo ya ndako nazana ngote mokambi akoki kanisa teke bana bakolia nini to minerval donc mokambi e waneza charge ya bandimi po mokambi asala tate kate azawana pona ko landa bomoi na bino esengo na bino lobiko na bino. On se comprendre moto moko avandi pona yango siko bino batuwana lokola mutuwana moya sala mbongo ezate kolia ya bana na ye kotanga bana na ye bomoi na ye ndako na kolala eza sous charge na bino. Mais kasi on a lobby qui to rejoindre ba pasteur photo chaka te bongo te na sens wana te tozolobela ezalaka ndenge nini ezalaka ndenge nini banda bakoko na biso bakoko na biso ko tia kitunga te pe basala kango na miso abatu te
Vous comprenez? Yo za wana zosala, ya zosala, ya zosala, ya zosala. Ngai nazali wana pona ko bondela nzambi mpungu misala na bino ekende liboso. Na kati na lifuti na bozu na bino, bino sikoyo bokosala matondo kwa nzambi. Matondo kwa nzambi bakatela kango mutu te. Yo moko ebike nazana mokambi nanga kuna. Tango yo zumwa 1 centime oye kotika moyena zanga funa ndaku ezate. Vous comprenez ngai? Moyena zanga minerva la bana ezate. Moyena beta mutu ba azako ya ezate. Parce que moni que Bible est qui prudent et tu as déjà pesa 10% ya nzambe. Te 10% on a expliqué ngo. Wana zaka ba belge pardon ba catholique banda ko découvrir ba ouvrier na bango suku banda ko yiba bango. Dim eza nini? Tango ba missionnaire ba yaka awa. Ba emploi nyuso ezalaki ba on ba créer ki yango. Bangager ba ouvrier. Sikoyo ba ebisi bango dim et le connu sur 100 francs. Il faut tcha 10. 1 franc. Aujourd'hui il faut tcha donc soko aujourd'hui moi 200 francs au liango yo moko tche le côté nzamba ko boma yo. Vous comprenez? Siko ba ebi ke papa Mwinga a gagné $100 par mois. 10 millions par mois, totalisé combien? $10. Mais bah comprendre que quand on a calculé par Mwinga, 10 millions totalisé $18. Comprendre? Parce que balbe ko yiba ko teka soko zumu ke balobi na yo ata kutu ba kabeli yo fo chadim de balobaka. Siko to batali $18, ya zo $100. C'est ka yiba ka na musala. Yango zo ka balongoli mutu sans motif, sans décompte final. Ba qualifié comme voleur. Omoni jena bango ezaki pona ko découvrir batu. Et mususu bandimio basala kapana banté bazaba homme d'affaires. Oyo ko pesa dim. Tango pesa dim ya $200. Babi ki nanda ko tika na $1,800. Kaka na buto no ko senti be ko visiter. Na ba bandi na bazala ba criminel. Donc bango mo yo yebisi bango do ocheneti. Donc tango che $200 bango se bater yo ke soko zui $2,000 dim na ngoza $200. Yo ko to yebisa bango te. Tango pesi $200 to $100 ebida ke muto na $1,000 to $2,000. Vous comprenez? Très bien. Na butu pe no mona ba criminel ba yo na crac 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 crac. Bobi Msambo, toi bino, bogi na 2000, bo dépasser $200. Botika na $1,800, Bobi Msambo kan siko soto ko boma bino. Siko yo kanisi ba criminel ba prophète. Eh c'est ba yebi, ndenge to sabo tozo mona sikeza. Mais ceux qui sont tozo bino so bokufa. Bino moko bokende koso. Eh boki ko Bobi Msamba, ba ke ko pesa sango pa sango. Vous comprenez ndenge zala? Mais ce que biso pa ba ko kona biso ezalaka, mokambi oya vandi azali lokola mama ya ba fourmi. Oya zalaka na kati ona vimba bazokende kolukile biloko pona kolia meenda zo produire bango. Vous comprendre? Na sens wana siko pour comprendre. Très bien. Sikoyo ngai kutu ezali pona bongo te. Neti sikonga ba pesinga musala ko bikisa bato. Likamba kilongo ekoza souffrance nanga pone tongama toto somba souffrance nanga batunde o bandima kisango yango bakosombe sika bakotonga ponga na sala musala na nzoto na bomoi na bango esika wana sango eza malamu mendeka batu baloba mibeko te ngulusi kimbanga lobaki yango bien non mibeko sola na mvuluzi kimbangu ba dimne mo mibeko mvuluzi kimbangu pe yakuta mibeko ye pasala ki mibeko po yete mutacha mibeko mvuluzi kimbanga cha mibeko te biso no sto wana sa mibeko wana ba mama ki pamvita na se ba negosia kango te pesa facile pona kokokisa ngo papa siko suki babi na lingo na motema na nga mobimba na bomote na yibote na kosote na saloma bete. Est-ce que c'est grave? C'est grave parce que non, c'est grave parce que mutu mususu na entreprise o ya salaka ba futaraye tokoloba ba futaraye $100. $100 wana ezo permettre yete ki akokisa le bout du mois hein, le bout ya mois mobimba. Siko yo zela na silisa papa wa sambula to ko se comprendre. Allez na kati ya musalana makopo moko boye ezokota wana ezokotila ye mois $200 monteke koto yo ba OPCT mais bendi mo koto yo po emeka ko sala ke musala ndako ekende malamu ya kendaki contrat signaki ya $100 par mois. Tango ba bisi ke na musala ondi impa na biso $100 par mois. Le col est suffisant. Fala salani. Soit boya ozo ko mater ozo musala susuta. Mais tango ndi miango oko vivre kaka na mutoki na o wana zo salela. So comme bimsala mo panzi ba bengi vol. Satana zako ko chaba tunakata souffrance pour batu basumuka.
Mais ce qu'on est toqué côté à Masanga. Masanga biso nyonso toyebi ke ava bafuta bapapa ya bralima fo bato bakonsome bière po suteli na sucre na bière elo ekotsaka mingi bato ya bralima to bra Congo bazolandanga eza bière moto ekotsaka mbongo ebele siko oyo oyebisi bato ke bomela masanga te so bapapa wana babokola mabota na bango ndenge matondo mingi papa donc ipona yozo favoriser ba criminel po baza pe na bana favoriser te na réaliste yokanan okoya koloba peke ozopekisa bakuluna na bacriminel bakobokola bana na bango ndenge nini oya koloba nanga pe ndenge wana te nga lobi ndenge wana mais comment mosala nyonso eza mabe biso batindi biso po tolakisa oyo ya malamu oyo ya mabe il faut topekisa yango donc wasambulwa lokola eza na bacriminel babima na machete na baarme bakotili bato na butu babomi baviole babotoli mbongo bake bana bona basi balie donc wasambulwa kokopekisa yango te pour ce que les gens criminels vont rouler ça bas c'est ça. Voilà papa Wasambulwa to continue nous na ngambo ya ngara kanisa ki ke jour ya le 6 oko créer pe voyage moko na Nkamba na Nouvelle Jérusalem pour na ndenge batongeli mvuluzi kimbango mausolée monde entier tali image wana mais dommage na monyo na Nkamba te pourquoi linga okende Nkamba te non Kamba ezali lokola mboka wana ezalaki ya biso ba rebelle bakoti babotoli mboka wana pe bango bakomi ko konzango au monte que biso tozana na priorité ko komesika wana te oyo rebelle abotola pe asa ko diriger po bakoya ko bomanga na lobi na masese tu sais comprendre. Nazokoma mais bato fait Kamba oyo tozo benga Kamba ezali village. Landanga malamu. Village oyo mvuluzi kimbangu asalelaki misala. Ozolanda. Na kati ya village wana mvuluzi kimbangu tanga sali misala bikisi batu. Tango ba arrêté ye ba Belge na mabongisi na bango bazalaki nango balobi fo batonga esika wana ba Belge mutu basala yango lokola mvuluzi kimbanga sala misala wana batinos bakoyeba ke kuna ezali sacré église batiango Nouvelle Jérusalem tango ba romain po ba romain ba coloniser bango ba ya na bitumbe bimaki ville bebaki bandako ebukanaki ba ye ko rebâtir yango na l'an 70 tango ba rebâtir yango ville ya Jérusalem ebebaki tango ba ko tonga mususu nde ba bengo Nouvelle Jérusalem ozo comprendre oya kale bebaki ba ko tonga mususu ozo comprendre eza kombo ya kombo moko sacré eza kombo ya ville c'est ça Brazzaville ndenge ba bimaki bitumba ndenge ça soit bandi ko tonga et comme lokola Nouvelle Brazzaville c'est comme mutu ayebite inconscient ayeko ça l'église appelle ça comme Nouvelle Brazzaville on comprendre nde ba mindele ba imposer comme na Nouvelle Jérusalem eza ville est-ce que Jérusalem yoko yebisa ngai Nouvelle na Palestine kuna mboka na se vanda kimia makila ko sopana nyonso ba Israélite na ba Palestine ba wela ka territoire wa oyebi yango vous comprenez et ça territoire ce qu'on va appeler un combo église Nouvelle Jérusalem kuna na kati ya Nouvelle Jérusalem pitoko bimsa ba sekele musute na biloko eboma kabato za na kati ya Nouvelle Jérusalem minduke kokoza la wana minduke za kuna te bon na yebisio kakatoko ta na muzindo na ngote voilà siko vous comprendre et kuna soyoka lisusu koka telemi soyoka baba lobi soka mowe ya lamuki na Nouvelle Jérusalem alors na Kamba oyo kimbango asalaki misala asalaki bopitote landanga malamu tango ekomi na tango ya tata biangenda basali bopito biangenda lobi na bango mutu nosa kobela akende na hôpital maloba ya biangenda so comprendre ngai akende na hôpital siko soki yo zalaki wana pona continuité misala ya mvuluzi kimbango batu bakobika na losambo na mboka Kamba to ba okena bopito na hôpital na bango aussi que lelo lisusu ba tongi ba hôpital par-ci par-là kende ko kuta ba patient pardon ebele na kati ya hôpital na bango basa ko futa mbongo basa ko tete batangi mbangisi basa ko tete mais na tanga mvuluzi kimbango ba patient bazalaki na kati ya hôpital to bazalaki ko bika bango nyoso kanyo se ko yesu utangola Gabon par-ci par-là basa ko bika
siko batu balongola kamba etongi hôpital médecine qui créé en 1947 toujours ça la rappel ils qui créé en 1947 et créé maki parce que mokili basumukaki nzamba tindi bambasi ne pona koyebisa batu na ba messager que lokola bosumuki masumo boza kosala yango komemela bino maladi ko tila bino liwa satana lokola asakampara na planète terre yesikoyo atelemi alobi na kopesa bino mayela kosala ba médicament pona ko défendre bino ma maladie wana. Vous comprenez? Yango moni na symbole na ye ya croix na symbole ya serpent se présenter diable tant ozo mela kisi ozo mena o mela venir ya satana kisi médecine wana oyo ya moderne biso bakoko na biso bayeba kiangote bakoko na biso bayeba ki traditionnel. Vous comprenez? Mais siko kimbangiste so ba olanda lokolo ya mvuluzi kimbango bakosala hôpital moderne ndengeni. Est-ce que vous comprenez? Bazo traité na bakise wutika na mindele, bazo te ya Jésus wutina mindele, bazo te ya na Bible wutina mindele. Est-ce que vous yebisanga yesika papa wa sambola okende ko fêter le 6 avril en Vulus Kimbangu kuna. Ko vrai ko fêter le 6 avril en Vulus Kimbangu ko zonga na origine. Ko landa maye oyo Vulus Kimbangu asalaki, to ko teya, to ko ta les liberté ya ba noir tout entier. Non to kuta na ngambo wana. Pardon penate. Pardon. Ngana lingi to réserver yango. Ngana ko kuta pena ko tona. Na likambo na tomona ka soto ina kilongo kuna tolongola ba ketchi na biso tolongola ba sapatu na biso mingi pe na mona ka nkamba na ba défilé belé bato balongola ba sapatu mais na moni chef de l'état ke kuna alongoli sapatu te si vous eza pona chef akolongola te ou bien eza pona ni bon c'est ça yo pe ko koma pe na kati ya kilongo au monde déjà président Tshisekedi na origine aibi que soit que toilette balongola la pantalon que soit bo continuer aibi que soit nga matana mbetu pona kolala longola ka sapato vous comprendre très bien donc pas ya papa asambola loko les ali bongo papa asambola tacha mibeko lié au ezali sacré donc a correspecter on ba norme nango parce que c'est que di denga zana tchake na kamba accueilli attaque chef de l'état ma yebi que kuna n'y a rien. Ah, koloba boete. Te na makambo itali molimo. Il n'y a rien. Ayebi. Muto ko sauter. Baza pene informé que awe loko. Ayebi ke loko za na ngote. Oso comprendre ngai? Yango a côté poso ka yeba ke loko za. Et preuve ngala ta sapato te. Kola ta sapato zo la symbole ni ke loko za na ngote. On comprend eza na ngolié moko sacrété. So bache pe tapis oyo bachaka pour ba président. Tapis rouge. OK, rouge wana ezali symbole ya sang. Bongo te. Rouge est symbole ya sang. Na kati na biso to ko tia tapis rouge te. Parce que na kimbangi c'est ce ko bomba zo bomba. C'est ça bache tapis rouge. So fa bache tapis couleur hiver. Tapis en petit na ngoni. Tapis tina na ngoni. Ceux qui bakotia tapis, bakotia blanche, pas tous transmettre paix, la paix. Mvulus Kimbangu autour de sa tête, a tchaka riba blanche. Et ça la scène na memi paix. Vous comprenez? Na capacité à Mvulus Kimbangu na niveau na yé. Non na tila kay tapis. Bon la période on est venu ba tapis rien va net rien. Tapis rouge. Ezali symbole moko na présidence. Parce que na présidence na makambo etali pouvoir mokonzi atambolaka likolo ya tapis rouge. Pourquoi? Yazali pona ko défendre peuple. Soki na monduki, soki na mbeli, na bitumba, nde yango nazaka osakani na peuple na makila etangi yango mona ka symbole ya tapis rouge wana. Na ebite soki ba président South Afrique ba tina no ba mataka bimatela. Tina nango yango wana. Yango mona ka mboka soki za na guerre, ba soda ne tumba ba kankite nza rouge na mutu. Bino lokola boye ko bundisa peuple biso to ko défendre peuple na biso po makila na bino pesa la nini esopana mais ceux qui kimi ekoti na mboka ba tiaka siko riba blanche que toza supona ko sopa makila te toza pona kimia ozo comprendre tapis rouge wana ba mataka wana ba yeba katina na ngote ozo mona donc il a kisi que lokola ngana za mokonzi oya sakani na peuple na makile ko sala nini ekotanga yango tina tapis rouge. Voilà, mais ce qu'on a kimbangiste, beaucoup de tapis rouge, na makambatali spiritualité, tu connais beaucoup misak. Tozali na bonzambe,
tozali na création to bengi science et tozana pouvoir. Bonzambe se présentera na couleur bleue. Science ou to bengi création et se présentera na couleur jaune. Et pouvoir et se présentera na couleur rouge. Vous comprenez? Alors, si la couleur rouge est pour le pouvoir, si na kati ya église ya Bonzambe, rouge qui est là, nini. Pour rouge ezali, pour na bato bazana minduki na bambeli, symbole ko tangisa makila. Si na kati église qui mbangi si tapis rouge qui est là, nini. Yango zo mona ba église mususu ba armée d'Isali, ba komi ko benga ba kambi oyo na ba hiérarchie nango major, capitaine pour bazolo na armée. Toyoki su bata réveil awa, toyoki ba général rockman. Toyoki angoti. Ezo mataka na ba ndenge ya ba biloko na bango wana. Donc bisala sala pour bazana vision té. Ozo comprendre ngai. Bazana vision té, bazo sala kaka bisala sala, ba ebi bazo sala té. Pour tapis rouge jamais ekoki kozala na kati église. Même tache ya rouge ekoza na kati église. Voilà kaka na ngambo ya 100 ans ya mvoloze kimbango. Tomoni bapa ya bauti gauche droite bakei na nkamba comme nkamba ezo représenter lié oyo ezali saint. Bino nyonso o bozolobela mvoloze kimbango. Pourquoi bosala ta réunion moko te bokomi penati na nkamba bolobi bon to meka ko bongisa mwa makambo ngo awa bosi bobebisi yango to luka ko bongisa yango malembe idée wana ya kate ce qui idée eye batu oyo ya nzambe batambolaka na idée te. Oso comprendre parce que makanisi ya biso bomoto ezalaka pona ko luka mwa lokumu moko ya biso bomoto to mwa ba profit moko songolo. Netinga wa sambulwa na koki kosala eloko moko te sans que molimo epesanga accès à kosalango. Osomona loba peut-être ndenge zakana na posa ko suba molimo te mto tiana ki ko suba. Na mona sentir que fona suba. Noki posa toilette comme on sentir kuna maintenant c'est ça. Ozo comprendre molimo te mto kotina ka kende ko sumba. Mais na ordre po chamwa ordre pesa la kati molimo te mto kotinda te yango na zo bakasi ordre po ordre tina yuki na sentir mabe na misumbira bilamba te na che ordre ne ke kote sika babongisa po na ngoti kasi siko ordre na kati ya ndako église pesa lo la ndako non ndako za na ordre physique est-ce que so comprendre ngati nazo koma très bien pona bongisa kiti na mesa fona tuna molimo ke na tila kiti wapi na sens wana yango te mais likambo ezali ke pona kosala likambo po yeba ke ekopesa biyano malamu tote ngafo molimo e confirmer nga parce que o biso to sala kana bomoto to komona lelo mutazo baki nazo souffrir fona luka musala tango azu musala ye na ndako nazu musala tango azu musala salaire a $100 akomi suna suka sanza kolela bo banyongo boye nzambe swanga na zo musala mususu mais tango azu ki $100 na sepelaki omoni na idene kende na zui oyo wana esili na zui kimia mais obandi pe ko sala zo pe salaire mais kimia zo ya kakate po makanisi ya bomoto oso comprendre sikoyo lelo oyo ngai na kokolo bakeno lokola pa munga za mokuse na sepelaka tanto tellement to pesa na te to continue ka lokola pa munga za mokuse soki to système so to pesa na kambote na mona ke na se makasi sikoyo il faut na kota lo samo ne sanza mama te mo mulai muke wane ko makanisi nanga pona okota pe lo samo ngo pa munga matita zaka ndenga salaki donc si je comprends tango da laki pa munga ko banga te mikolo zo ko mafiozo ko mulai lokola ngai na koti ba pere na siso ko mpe mulai yango te aba na nzamba lokuta moni tina batu ba mabata lokuta ba professeur lokuta po zo buta na makanisi oso comprendre ngai bana nanga molimo ba yebi soki nazana message te wutina mokili ya molimo na kolobala bango te ko mikolo yo botala boye na fondé pour bakumisanga bandimanga te mais sikoyo mama nze moni boyembaka pa wasambola lobaka sala nini ekokisamaka po oyo na ekokisamaka pourquoi penga na pesa na ba jour osoka ngai papa na kosi na pesa na ba jour soki na pesa na ba jour e wutina bakanisa papa wasambola te e wuti na mayela papa wa sambula te e wuti na mokili ya molimo
pe tango na lobi yango ekosala mabongo na misu no tango mvulusi kimbanga telemaki na sango na émission kingi kimbango ba mindele basa ko telengana eleke combien de jours mindele ba telengani coronavirus ba kanela ki biso zongeli ba apesi makanisi mesala mina ngo pete mama bongo te bato ya poto ba bengenga balobi ndeko na biso mwinga sololana na papa wa Sambulwa. Est-ce que bozo mona teke na minute tozo bundana beglise ya Yesu ekangama beglise ya Yesu ndenge bakosa biso lukuta wana sa nini ezala lisusu te. Mais biso pe tozo créer kaka ba église au lieu que to créer ba école oyo eko former batu ko lakisa batu ba principe ya molimo ko lakisa batu ndenge mutu ako vivre ko lakisa mutu ndenge ko ki kotambola. Mais biso pe tozo kende kaka église omoni te ke to koma na musala nini après ko bundisa makambo ya église ya Yesu to koma lisusu na devoir ya ko bundisa ba église ya biso moko oyo bimaki na kombo ya mvuluzi kimbango omoni te ke musala ezo koma lisusu makasi non. Oya lobaki bongo yango nazoba makamba makanisi. Siko école enseignement na biso ya vrai siko uti na spiritualité te. Comment to ko enseigner bato? Siko bato wana bazoloba yibu tazama makanso prendre à l'école ngote. Donc est-ce que vous comprendre? Parce que azape limité. Donc ngai batini na ko sala école té. Nga batindi ngai na ya ko éveiller l'opposo moyindo. Papa Danius pour na loba déjà papa Danius wana ezaki lisolo ya ngai na yeye mutatu Danius papa Danius bien Danius asia pesa biso mutuna moko matondo mingi omoni siko makanisi ezo bimakaka lokola bandeko nanga bazana poto tango sera ba chinois ceux qui ba nani ba ya pona ba ya ko pesa ba vaccin to ko ya ko telemisa ceux qui nini kuna na poto ba binini bozela ko bongama omona ka ba ko ba ko kufebele ko lika na poto batu baloba bongoti ngana lobi awa ta ba telemisi 5G na bango na Gombe ko sala muteloko te ni grippe ni kosukosu on se comprendre outi na vrai corona oyo ba présent na kati na lisanga ya franc-maçon landanga malamu ndenge ba yokanaki omoni vaccin wana soko zuyango soko ko vivre limite no 7 ans ba franc-maçon bazu mokano ya ko diriger monde peut ko contrôler peuple nyonso na kati ya monde alors tango ba peso vaccin on est 666 peut ba so contrôler yo mémoire no po batu siko to koma penza lokola bamboa bakangio na tongo ba fongolo na pokwa biso ba noir omoni tina vaccin donc ba présent nyonso bana kati ya franc-maçon ndenge na uteki koloba awa soko yoki présent en Afrique abeti 15 20 30 ans c'est kazo sala signature nyonso ya ba franc-maçon pas na kata franc-maçon soko za na kata franc-maçon te en tout cas ko vanda te ozo comprendre il faut ba balayer donc mondele a sala mayele nyonso pona ko contrôler biso. Mais si quoi ayé baka ba passer pour à comprendre que to komi bato bakomi ko komi éveillé vaccin to zoa o ba liena biso na biloko to lia génération ebotami siko bazana ngo penzati génération oyo ezali moi ko la mukamuke po zo connaissance na ndeki to zo panza sango boye ba comprendre que soki to tiki bango boye génération oyo ekoya ko dominer biso pe malobo yo mvuluzi alobaka ke mindele ba kokoma mwindu ba kokoma lokwa mindele ekokokisama alors faut to vacciner bango à travers vaccin wana to ba ko contrôler bango soit ya comme na niveau to zongi se sima to bomi ndenga to sala na télévision na radio on comprend tina ba vaccin wana très bien alors ba président nyonso oyo bazali na kati ya franc-maçon bango se ba signer boyoki bamboka na bango bazoko soso déjà go on se comprendre mais pas na biso moi ba réserve ezali mais ba signer kiango déjà oui ba signer kiango déjà mais alors yango na siko biso mission na biso ezali pona ko éveiller na nous peuple azongela na nous nzamba solo on se comprendre makambo oyo mvuluzi kimbanga lobaka yango bien soki batu bazongeli ngai petata da ngai babandi kotambola na bolingo comme c'est doit toko fongola bango mutu soko kozongela ngo bobimie bela wana zoebisa yo papa na zoebiso nakansa mvuluzi kimbango place azazo yo ka mutu pasi po nakansa soko ko contrôler bino les sociétés te omone loko nini eza wana eloko nini eza wana d'autre part
papa nkusu ayebisa ngelo komoko boye abi papa to telema na plus ou moins inédit abi papa omoni lelo muto alonga pa na ngana vuvamu aya okote pa no papa asambolwa to alonga pa na yo papa asambolwa okota pa nango monte ke to salelo kote na litso to zanango bato a réveil bato ba catholique protestant ba nan ata bayepa na ngata bayepa na yo bazoka ka komba nzambi pungu tulende soki pona mentalité bongo obongisango obongisa bango sima est-ce que ça la loboy bongo to bongisa bango sima mais essentiel bayeba kaka mvuluzi bayeba nzambi pungu tulende bato nyonso wana ata ba oyo baye ko sala ngo lokola commerce mais lokola bazo panza sango ya mvuluzi bazo panza sango nzambi pungu tulendo misa tumi bale bandimi na nzela na bango ata yazana kisa na kindokine muteke mi bale misa tumi bale nzambi pungu bayebi mais donc c'est que to soutenir pe bande kona biso ba noaler oyo ba panza ka sango ya mvuluzi kimbango mais bien tiji ya diamba mais ba jaman mais na komba mvuluzi kimbango oui malamu nazala muta mumeli diamba oya melaka diamba na komba mvuluzi kimbango ke naza na mutu oyo avimba libumu boye akumisaka Yesu pour muta mayele muta diamba nezaka na facilité un jour to yebise ke diambo eza détruisant pempe vanzami pour soke vandi katine na tango ne diamba komela souté on comprendre malamu tozala na muta diamba bongo sko mena kombo ya mvuluzi kimbango ke nazala na mutu ya libumu nene na kombo ya Yesu siko ndenge ekomeli po botozo ebalisusu te hein mutu nyoso azoleka kaka ngai nzambi mpo nani mvuluzi kimbango abimela kona kati ya Yesu pe batadiamba baza tamusu bino boyeba bazali ngai mvuluzi kimbango abimela ke ngai mususu ononga na banokende boy kimbango alobi boy bebe bateni pe différent ba mususu bakokana bateni ba mususu bakokani bateni te ba mususu chacun azosala histoire na ndenge nae. Est-ce que owana ezomema biso lisusu na deuxième libungi te? Non, ce que ezomema batu na deuxième libungi ezande batu bazana bo sosolité parce que biloko wana lobela encore. Mosali okoyeba ye na bilembo. Soko yoki maladi ozwa nzete lititi likasa salela pakola sala boy. Oyo tungula oyo melaka oyo bakaka. Wana déjà longole na liste kikimbangu mtatindie. Dede soko yoki musali ye azali wana pona pesa na numbongo pona sa ilolo sambo tinda 200 francs yaka na 4000 yaka na boye asa musali ya lukuta wana ba miyibi ya libumu mosali ya nzambi mpungu soki nzambi mpungu atindi mote po lelo batu bazote ya yekoli donc ba mingi bakomi oui mingi bazali ba lecteur ba chercheur pour chercher il faut zaka lecteur atanga tangi a consommer na connaissance o ya zui yango ye pa venir ko transmettre sikoyo po achango moi valeur topé porte fungamele ya bambongo abandoko bakiki mbango mutu atindi ozo comprendre yango na albaki bilembo ezali kimbango soko atindi mutu moto wana lifaza na doa guérison na oye sangana na nzetete na likasa te na lititite na losambo po lokolo tindami kimbangu seke batindie pa nzami pungu aya kotelemisa mosali donc soki mosali na devant un danger akobondela nzambe soka biki ngam na tindaki mutu oyo ndako yoka pe ko bikisa mutu wana o comprendre moye komi ki na bondeli kenena na hôpital o te babuka makasa lumba bobaka ye nyonso oyo o mususu bo chai na misu to na matoyi oyo mususu bo mese tongo poko o mususu bo tunguli na tongo midi poko wana bonzambe te wana bana bazana na connaissance ya makasa mais bango mo pe bazoloba ebele pe na landaki balobi ke bakoko na biso po tozo se baser mingi na bakoko na biso pe basalela ki makasa nzambe mutasala ki makasa oyo soko beli okokino kosambela te okiko zo makasa omeli na yo oui ezana ngo normal yango to lobite azana connaissance ya makasa azana tradi praticien fallait quoi mitika bongo bango balingisi ko babima na lokumu na kombo ya mvuluzi kimbangu ozo comprendre mais na komba mvuluzi kimbangu ya makasa matiti mukolo moko te sampo mvuluzi kimbangu asimbaka likasa na matiti te siko biso tokola na maya mvuluzi kimbangu tokobikisa na losambo ndenge mvuluzi kimbangu abikisa na losambo soki esika na losambo bato baza bakobika te seke mvuluzi te mutatindi edede mutu pesa nanu 1000 francs
pour na to bondela pour na yo. Oh sombela biso na ba café to ko sala ba jet de prière, sombela biso na ba café pour to sala makaso tindela biso ma quelque chose. Wana batarukuta. Mais est-ce que moto monaka ba protestant ba armée d'Isali ba nani boy bébé ba sangani ba to Yesu ba sangani na bango ba sali pe événement moko munene Yesu na bango pe côté na bango asepeli mais ya bino ndenge nini bo sangana raté Papa, est-ce que vous comprenez? Nazo comprendre très bien. Zéana sungayo. Moi on a précédé pour na likambo etali ngongana ndenge niezo tungisa biso. Voilà. Wana ezali eloko créer na makanisi ya batu. Na kati ya makanisi na batu bakoko sala pe kiminiki. Eti na réveil. Muti réveil basali pe baponi présent réveil. Vous comprendre? Vous mona pe ke awa mboka avant comme cardinal présent mutakondima. Avant comme cardinal na mboka président to ko signer so président boyo comme pe cardinal te. Oui bien. Ozomona ke luko makanisi ya batu. Wana bakosala bo bakosaka na makanisi ya batu. Oyo pe ya mitema be bazotina na ba poison. Ozo comprendre? Et salami na makanisi. Siko ngai wasambulo na makanisi te. Pona zala mosali. Mvulusi kimbanga telemaki liboso na ngai. Siko neti tangu pape bele ayaki na makambo ya le 9 10 11. Oui, na makanisi na ngai tango abengi ngai to sololi na vandi na to vandi na bureau ne to solo ya papa fobo zala boye aya pe na kilongo pape beli donc azam mutu malamu d'autre part mais physiquement on se comprend mais ce qu'on a spiritualité et sengela ke table la bongote mais ngasi ko na kende ki batinda kingate na kena makanisi tango na kena makanisi makanisi ya yo mo yanga moko na kende lokwa baninga babengi ngai na kende to sangana bango pona bolingo ko laksa bolingo mais tango na kena ke kotala lolenge ya ba soi-disant ba chef spirituel ne ko senti bato soki na vandi na bango wana bango vete na mashaka mote po bazo bisanga pa wa sambula ndeto ke na maxi makamsu fo bomba kolinga to la sakimbango ya solo kolinga to lo bateke kimbango abotate ko la sape makipa vite vrai te bomba nanu bomba pe tateki kimbango vrai pe maloba msufo ko bomba yo ba ba soit disant ba chef spirituel on se comprend ne ko talo lengi nango na ibisi bango sena loba na biso ya kotombola musabinga na kosalo samba ko zetu mutatombola musenga bino ko zasuna binote on se comprend na ko zasuna binote tangu na zongi babandi ko convaincre nga lisusu ba pele ko tindelanga oyo ko tindela oyo tango na zumo kano lobi na kende tango siko mvulusi kimbango la sang noir c'est blanc ko chama ko lo lisusu kuna te on se comprend ko meka lisusu te tango alobi bongo na pesa sango pa na biote na kilongo mvulusi kimbango apekisinga moyena kende ezate nde na telemaki batu ba uta ba poto ba yaka evenema wana ba misusu na yebisi bango bo chama kolote pole ko sala mate ba chakate no papa sambulu aza contre boy ba yaka ba kutana 3 jours ngo molili boy ko sala ma 3 jours mboka ekokangolama yango pe masonge ko kibangise ko tili voilà tokoti na côté kuna nde na lobaki yango nde to koshite nango papa wa sambulu na ba message ya baki mbangwiste que ndenge tokokisi donc misala ya mfuluzi kimbango 100 ans nango ndenge koki tokobeta 3 jours ya molili après molili wana misala nyonso ya mundele wasalaki na baindo indépendance spirituelle et ekozoma parce que zozo bakele tozale 11 3 jours ya molili yango na futur to est passé to présent donc obandaka ka jour oyo fallait indépendance molili faut banda selon badir voilà 100 ans ya anniversaire ya mvuluzi kimbango nde toyebaki ke indépendance spirituelle et puis molili ekozala pendant 3 jours na mboka pour biso pena to récupérer pouvoir na biso na maboko ya mindele mais to comprendre te to fêter indépendance ango eloko salemi nango te tozongelika ndenge ba cop na biso lobi na tongo mutuna mutake na ville ke cop na donc tozo ebali susu te indépendance ango ezali to ezate soki ezali ezaka matondo mingi papa yango moni batu bazo bebisa basali ezaka ka binomoko batu bondimi basali yango omoni ngai so nazalaki lokola batu mususu nde lelo na koma na appellation mususu oyo ezalaka impossible
Batu mususu tembeke papa wasambula yozaka kimbangu de retour. Même moi so ngai. Oh yo il faut zalozalaka nzambe to zalaka kimbangu. Même moi so ngai. On se comprend? Bandimi oh papa yozalaka kimbangu to zalaka nzambe. Même bandeko nanga na lisanga bolingo kuna bana nanga molimo. Mingi bazano papa wasambula kosa biso yoka kimbangu. On se comprend? Po ezana po so biso to bito fungula ba témoignage awa. Papa ko kamwa. Pour biso to pesa publicité te ya bonzambe. Ceux qui tolbika to tcha lisanga bolingo ba pesa mwa maloba okoyoka. O comprendre ngai? Siko batu mingi ozaka kimbangu non menga wasambulwa. Kimbangu mon père spirituel. Pour ceux nazaki kimbangu za so chef spirituel ngandenge nini? Moni babiloko wana. Po tozo mona bien mutoyer alobi na binoke les 6 les 7 les 8 église munene kimbangiste o ezu komba kimbango epanzi mokili mobima na ndenge ya mabe molile kozala po kimbango mtalobango biso comme sa profession ya biso mvulus kimbango tapesa masakoli ya indépendance spirituelle parce biso tolandela kaka kimbango ba to rappela kaka batu po batu baza na catholique to na lupango kuna kore kendaka kendaka na epte soki ya général côté na biso nyonso et kendaki 20h si to komi ba 0h kureza la kité sko molili wana abi papa excuse limbisa ngai est-ce que makambo yango kimbangisa lobaki te molili yango bandi siko te ngana buka nango tsika bivala nayo o ezaka ba GS ndenge nyoko la kabiso avana nayo ba iner bokure nango ayeko papa na bangaki po biso tona bata masanga ningana suka wapi. On se comprend? Nga beloko ezate. Siko toleki les 6, les 7, les 8. Moli les arate. Siko yo. Pouvoir auto zana en Afrique. Ezaka ya bemindele te. Non, ils ont mindele te. Siko to komi libre. To saka sous dépendance ya bamindele. On se comprend? Donc mais bango basakoli me bandi mpe bakoya kaka nzambe alobi me nzambe alobi ko kisa nzamba koma ko tatone. On se comprendre? Bazo so mutu makasi. Bo pousa na pembe na mo foko fukama nzambe. Lobi na mbaki ezaki lobi te na saki permission. Na oto sala émission, j'espère que ezaki mokoni. Jeudi na saki émission était vendredi. Ba journaliste wana ba kamwe. Oh papa sambula to yi obimino na li papa boye kaka simple boye na t-shirt na nini to yambi to zo se conserver biso ba secret papa sambula pa batu wana basoki bangunza na okende sute mais kuna papa osanti ko kepa mukonzi il faut gumbama misu faut fukama papa et puis faut pas annoncer avant que akoyamba moto X to Y. C'est ça. On se comprend. Donc il y a mon cas à sentir tant que tu sais l'émission à sentir abi papa nulle part ailleurs. La simplicité, na makambo nyonso parce que nos actes prêchent plus que nos paroles. Mais kuna ba konzi papa faut fou comme fola na mabele. Na félicité présente c'est que ndenga ke ina sapato. Pour qu'on ait place ko longola li papa te. Ah oui. De yo félicité c'est que ba sapato e bandoko tawana ngo. Kuna siko ko longola sapato te fait na ngozani. Esika waneza esika esantu. Papa. Bazo sala be kobo na basima wana ba choriste baza wana batu balala kala ba oteka ba biloko na kati batu ba sala be kobo na sima kuna esantu. Yango na musike pasi yeba eloko. Yango na ebisibino ka moni ba chef spirituel oyo. Ba gumba melaka bango po bandimi na bango. Ngai ba ko gumba melanga te na sa mutu pe na esclave ya bandimi. Vous comprenez? Bango ba gumba na tuna bango po na tanga kombote. Bino ti ba gumba melaka bino boye. Oh papa sambulwa me biso to za lokola banzambe na bango. Nzambe na bango. Yo za lokola nzambe na bango. Te. To batindi biso ki yo poza motinda po poza motinda mitango bi za lokola nzambe na bango. So yi motinda ngoyi ba koza muumbu. Baso gumba mela yo. Ata kutu ango papa. Donc ezola ki sa déjà que batu ba ko luka honneur, ba ko luka lokumu ya mokili oyoyo pe bomengo ya mokili. Basa la nzambe te pe batu wana soki balbi tozotonga papa po batu bayebi ke papa sambula mibeko kozana basi mibale te o zalila boye
or que loko wana nde wasambula ye nango sango bapesanga na mema pone bikisa yo siko bango basopani ne sika oyo ezanga mibeko siko sika ezanga mibeko soki babito somba lupangu $1 million basangisi mbongo monani mais sika mibeko bazolo ba papa lelaka comme nta to to ngilongo tana bikaka bandeko o papa lelaka mingi mais papa soki tata na bino penza zo tonge sika aleli ataku tu pe oui tata na bino na nzala lele pa na bino pona na lela nzala pa mutute alele pa na bino yango bobaki papa lelaka mingi mwana ya bébé soki mama lingaka ye mingi akopese libele mais soki mama pese sous libele te mwana salaka nini aleli po azangi libele mais tant maman ko tia libele mona esilite soki bino bozana tata na bino bona posa lela te boko linga papa koma na suka te on se comprendre sikoy mais papa batoyo bazoko memela batu sango ya lukuta tala ndenge batongi tala neti centenaire Notre Dame territoire bateva nango baba misuba okela na baseya mabele kuna na maluku mais ndako batu wana boko tsango ta ba chambre batu bava na bango bokeche keko ya Yesu na Maria place wana batu bakende ko dora ka satana toke na centenaire ndenge bazui place na ba Notre Dame kene ba église de Saint-Denis ne joue batongi ba bijou papa mais si ka solonga na butu alobi pona soki décision na okata misala na soki pena décision na okata misala nyonso mais lobby papa piana papa piana kuna na Canada ayoka kisango yango kendenge bateki sous place wana nde papa pesinga maloba ya consolation na 22h na solina mama Pemba na Suisse abi papa sango wana pesaki mawa yango mikolo zo mona tena banini boye pona pe na pona ko se connecter mikolo na komi kilo pona komi na mawa oso comprendre na komi na mawa abia papa ngo mikozo se connecter te yango likamba pasi abani ko pesanga toli papa yo moko yebi bien satana abimela yo aboye ko bundisa yo pour les botika papa ko tikate satana ko sepela na su consolation na bike non soki nga na tiki satana mission na ya zaino pananga akokanga batu mitema ponga na sa nini na lemba na tika donc fona zonga na sali 3 soki 4 jours na obondela nzambe te na omona ka lokola nzamba akorompi ngana nyoko manangai ayer mo na keli boso mvulusi kimbangu na kanisi na bandiko kanza pasi kimbangu amona ngana bi kimbangu amona ya fimbu ya kosude na tono ya kochana boloko menga babeti nga fimbu te bachenga na tono te modela pasi nanga yangoyo mais mvulusi kimbangu ayibisaka ngai musala o yambi na génération notalo konyoko maboye bakosungo te soki otiki ndenge satana bibela kingai ye alongi ngasko ne ko kansina bi ndenge mvulusi kimbanga baki génération nange ko sunga ngai te batu mingi bakoyokela ma bakosalisa nga penza comme c'est doit te pe kala mingi taote bisanga tala ozana bana na yo ya molimo ebele yo koki kotelenga na te kozange sika pona esika kokumisa mais baza mutema makasi pa na ngai mais batu wana bazele tumbu bakoswa soka bana nonde ba ozetumbu wana kasi bongo ba obakosalela nga bana ngati oyo ngati ba osala ngai te mundimi ya nani oyo ya Cardinal Mosengo ya ambongo ya osalsanga te c'est ça. Voilà papa Wasambulwa bandeko émission oyo to sale on a ba condition moko vraiment très difficile vraiment ya on to sengi bolimbisi ma lobezana no ebele moi o mobimba tozali to ko lobela mingi makambo ya mvuluzi kimbango vraiment oyo ezana ngoto zo lo l'introduction to koti pena mozindo te bo meka kolimbisa biso à la prochaine to ko vraiment temps ya ko décortiquer makambo nyonso na indépendance spirituelle. Papa Wasambulwa tozo kabwana na yo liloba ya suka pona émission oyo. Matondo mingi papa pona émission lelo liloba suka ezali kaka ke eza susu moment distraction te. Osomona tango ngo pe kwa ikokoka mais nzambi ponga linga kite ezala annoncer na bato ya tinda kite. On comprendre parce que na bokonzi ya ba chef spirituel oyo tozo pesa mela biso bazo pona bangonde na bato. Mais bapona mi na sambete yangwana moye kokisama na bongo ezate alors coûte que coûte nous les noirs tozala libérés mais poto zala libéré et ko senga makile sopana
makila banane ko sopana o tilelo bazana bar bazana botel bazana miziki bazana motema mabe pe bazalina nukochola nzami pungu kosambela yibikeko ya Yesu ya Maria pona kosepelisa bomoto na bango ni makile kosopana mais wasambulu aso continuer papa état physique nanga nazalango lelo nde nazam tana teleki tala papa ata mwana nga suka elongine leki yanga na munene na mwana suka wanga isuka 3 ans wana elongine na mutu leki yanga na munene na teleki tata na tikali boye na ba tâche sali nga bongo na bio koko yo boye na kendeka na TV likambote na bilobi oyo nyonso ezaka komba ya nzoto pona sala molimo te oyo nga nakenda kolakisa zalaka nzoto te mezalaka makambo ya molimo yango na ye nazoya pamba te papa tala ba konto sali émission lelo nazoya pamba te nazoya pona kolamusa bandeko balongwa na pongi ya kufa balongwa na distraction oyo ye bisusu balobaki o molili 3 jours boye mvuluski mamu talobango ekosala maka 3 jours molili wana jour et nuit on se comprend on ne sait jamais lelo lobi kuna toyebite mvuluski mbangu atikaki datite na yemoko kutu mvuluski mbangu baki ezaka na maboko na mutu yemoko tata akosala ngona ngonga o yakokisi osomona mais lelo batunde bazopesa ba date donc limite dango eza le 17 août 2022 wana limite ya masakola mvuluski mbangu ya wasambulu ate soki ekokisa mite mvuluski mbangu yopo kobi corrompu. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui peut kokisa mité na kanda mokila molimo basana ngona lolenge ya comportement na biso et ko kipe ko bebisa yango. Pour imaginer le papa Sambulwa tala na no mamango. Mama lupango tengo tikala mukanda ko le lupango bateki. Abi papa ba témoignage no toki on par-ci par là tina babisi. Mais wa bendi déjà l'arna. Et ça je bon on est. Ateki 10 20 40 000 $. Ma parce que tu as mouké kaka loko ka place toza boye ya continent. Koto woy ko somba $40 000. $40 000 boy ko somba to boy ko somba. Te ateki ndambo. Donc côté kana bana nga papa soki pona ona opesa nyoso na $50 000. Na pesa sango muta ko kosola ta na $1000 azate. On se comprend? $50 000 ngai soma pour placement na talaka placement wana. Muta ko uta azana facilité. Yangwana ekenango batu ya mbongo ya Yesu basombi yango biso bato ya nzambi mpungu mutakosunga azate do côté na biso batanzambi mpungu bazalaka ne lokote ka bato ya Yesu na bato ya papa nkusu nde bazana biloko et c'est ça les camps pour niza ndewa poto kata na biso na émission mais pour nini ngape na sala moi constant côté ya nzambi mpungu on dirait la réalité papa la réalité bon pa kusa so tonga munene kuna ana mbongo te ba papa nzuzi nkoye ba somba bektar ba so tonga kuna bektar la rezate la rezali mais au moni sikoele ko zo sala bongo souvent ba o ba na kata nzami mpungu to lendo beza ba Congo au moni siko ba Congo biso ba Congo to kabaka te on comprendre siko mu Congo po fungula mutema to sala loko kitoko yango zo mona nzamba pesa biso etumbu c'est que tout le kabande bona biso mingi omoni soki neti lingomba na biso na kati ya lisanga bolingo toalaki na baluba mingi tozalaki na bangala kaka baluba na bangala na mona po basweli ba bo makasi on comprend wana ndozo ba vérité wana vérité soki toki na baluba soki toki na baluba na bangala ndeta musuto somba quartier ma campagne to tonga kilongo voilà bande roto meka ko changer pour tokabakate donc tokabakate donc Congo soko sengi lelo to leli lelo akomi ko yima akabeli yo makomi ko beta mabaku osona pa komi kima yo ya ka ko senga akonduka ya yete biloko ko ya bino sweza nzambe na ye ya piaka ete ya bino kasi nkolo musuka loba na ngai ngai na senga ka pa nzambe po nzambe mtatindanga natala yimoko nzambe donc nzamba sala ka mbongo akitila ka ngai. Voilà tokomi na suka ya lisolo na biso papa wasambula bambote na bato yo balandi biso na pesi mbote papa lokoko mamba pe mama sunda pe na bana na ngani nyoso bolimo kati na kitwa dikiaba solwa o bazana poto bazana Canada bazana États-Unis bazana Afrique par-ci par là bango nyoso mbote na bango
mbote mingi lisusu epai ya papa Kanza parce que papa Kanza azosunga ngai na tina kosala ke tango émission ekoti donc il y a vérifié ka papa asamble émission ekoti te soka ekoti ya koti na kati ya groupe WhatsApp lisanga bolingo osomona azosala même kutu ba choriste ba kotaki akoti bango be studio donc azosala quand même musala nzamba azola kisaba pana ewana na ba soutien nyoso basa ko sunga ye pona ko soutenir yango atukanza mi pungwa sa ko muna bango na pesi mbote na bana nanga nyoso lisanga bolingo France bisika nyoso bazali Belgique Italie tine États-Unis Cameroun par-ci Afrique du Sud bisika nyoso ka baza mbote pe kimia ezala na bango papa Malosa mama basala bozongi sima voilà bozongi sima papa piana pe banda ma bombolo azana kisasa ba évaluation ne salimika deux fois voilà botigala alembi muke voilà botigala malamu mais bo continuer ko s'abonner na chaîne bino Info 16 to rolemba te to bando ya kaka toujours na ba nouvelle ba message ya sika makambo ya sika botigala malamu to monani mikolo mizali koya la vidéo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage marié.